la bata libota mapinga nyosha libota kansa tellement ému que Dieu nous bénisse pour la femme la kansa la yaou na makambo nyonso zala na patience zala na bonté zala na tempérance zala na douceur polo akosa. Voilà, chers téléspectateurs, ndenge bozali komona kaka touti na Montfleury sikoyo toe awa na kati ya Ka Church lipaso église ya bana nzambe zwami na kati ya Ka Church ya Maumbu nzambe sa grandeur. Le prophète Condé Polo Dominique Torotambo en a 23 églises. Ah, on a quand il y a 4 church. Merci beaucoup. On est tout à l'heure. On a 4 églises, il y a 4 church. Parce que c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, qu'on a au combat, c'est la deuxième fois. Mais nous avons tellement ému pour au moins continuer sur ma pinga, la carte Njoba. Alors je tiens à remercier l'autorité du pays, commencé par le président de la République, parce que mon Balingara. Comment on a makamamala mutesi wa mapinga pe bakota
bazwi liloba lokola ya bango proprement vraiment kola pambola baconfiance basili mapinga police émotion komona bovanda kaka liloba sans que se gêner église bato baboyaka église bato batukaka me bino bowana kati ikolo abata libota mapinga nyonso vraiment libota kancha, je suis tellement aimé que Dieu vous bénisse. Que la pomme la kancha na ba 100% na ba zeke ba salama kama kula ba soda merci quel engouement quand même salam mène fait engagement petit tellement spécial pour la femme de la paix du beau on va passer ici pour la yoba ensemble la musique la bataille frères et sœurs, bande kwa liloba na za valeur intrinsèque toti et pana tata oya pesi katna mokili mo à travers la RDC et qu'est-ce que je pourrais encore dire que musakol moko bali yambana mboka na étant donné que c'est le contraire na liloba yepe bakolo mboka pe bandi na liloba Congo mbaba yikani église nyonso plein malgré Oyo Batubamot comprendre des thèmes, mais petit à petit, les gens commencent à comprendre et ils ont compris. La RDC va comprendre. Va comprendre de l'Oba Bandakala. On a tenir tellement pour remercier, va vendre sur RDC, va comprendre, puis va yamba l'Oba image. Oh, du botaja pembe na mon concepé, oui, quand il belé, vraiment, je suis tellement touché. Bande qu'on a créé sur le monde, on dit mais les abondance, les prospérité, les refoulement. Jésus a automatiquement bien aimé. N'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Maintenant, batamukili baye, bamoni na bango ndi Christ alobaki, mais ba contredire. Keli loba oye, pauvuluka, wa zo katako zo, wa bala katako bala, wa bota katako bota. Wana c'est ezana ngo ba futilité, vanité de vanité. Naliloba ozwa te talela ya. Ezana mukolo kola bongisa pona moto na moto. Mukolo bongisa pona yo sepela, mukolo bongisa pona moninga mususu sepela. Libala emona na te bakende na libala na bukonza nzambe te. Bana baya te c'est pas l'apanage à Yahweh. Misale tombo na te mukana Yahweh ko kola lo baki bien balinga mi bolinga ka mukilité na biloko nyonso za kat nango. Nzamba lobi ke bwana Belgium kozwa pe ya kolia ya kolata. Mais azana temps ya abongisa makamnyoso ndenge ba mama ata ndenge ba bongisa ba parents ndenge ba bongisa pona ba bébé. Mais mama ayeba ndenge ke mwana ilamba bébé mwana yebinete. Maman yibi yo fona longola kusho se bébé mwana yebinete azo sentir mais ayebinete. Mama akoyeba ndenge ke mwana fo alia comme nanzala. Fona sokola ya comme salite mais mwana yebite. Voilà ce que vous devez devenir comme de véritables enfants de Dieu. Yahweh tata yemo na église pa maman nde azobongiselo makamonio yo senga te ndenge bato basengaka nzambe pesa nga libala azamo pakani. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, croyant qu'en multipliant de vaines paroles, ils seront exaucés. Le sang mon abino salaka kamalamu na mutonio. Wa salika malamu na mutonio sunde assemblée pesa sol. Le sang yeba valeur ya moninga longola ya yo valeur tiana sima.
Kolo akotika kayo ata mokete. Amen. Zambo pesa kami sana ke zotambula te mupakani. Biloko wana bapakani nde bato balukaka yango me bana na Nzambe ana taya koluka ngo te po bano yaka ka ndenge kolo abongisi. Eye sava eye pete mukana na ya Zamba accessoire to ekukuta peto kotika. Mutamema kata $10 na cercueil hein. Ata ba chaussure ya bien hein. Ata mutu kape ba chena sanduku hein. Amen. Même aux gens qui ont $10, barosanine. Et que what? Batikale ko sai la ngomu to azu yango alubingana na chance na jina ngoma $10 nanga. Kende no malamu. Frères et sœurs, liloba eye pote elakisa valeur ya likolo. Mboka no oti wo vandu waneza wate. Awe sana tanda. Bai bapa ya pe balekinzela. Mokolo mutabandaki ezali mokolo mutakosukisa mpona ubibile na nzoto ase ezali obligatoire na ekeko etelemia onye pe bako apprendre bino mosu bakoloba ye te esalemi nzambe mpona nde osali boye na prophète pe baprophète combien bakenda na Kristo mokonzi akenda. Frères et sœurs, lilobo ndimeli po ete mokolo ya suka automatiquement omona mboka na ya ozwa bomo ya seko bomo ya nzoto tala bomo molimo oyo nkolo aza na besoin église oyo valeur église oyo ndenge bolalaki bandoto mingi elotami awa soto bandoto na bandoto ekozala ebele nzoto elalaki molimo ame na yo ekokomona ame ya moninga aza na maluku omonani na elongi na ye na ndenge alataka na ndenge alobelaka bosololi mpe makambo bosololi okeba te eoya kokokisa masima mikolo. Même le même jour, ndenge na lotaki alataki ndenge pe akoteli awa na bilamba na lotaki alataki chemise pembe na pantalon bleu polo Nzambe na tala Nzambe ndenge asololi na yo tala milimo oyo am Nzambe atindeli loba am wana ezaka na tina fufute s'il vous plaît ezaka na tina osala malamu nde am na yo ele so sali malamu te am na yo ekinzala pe kolo aseloigner musika parce que osaleli Satan. Frères et sœurs, am emonanaka nabo bakenda bamonaka bazali na bilo elongo am pe o bakenda na ndenge mabe bazana place ya mabe tala riche na Lazare riche azali kolia bien kolata bien Lazare na si amesha kuwela miete na mboa olie riche alobake moninga na to atambo etika na si amesha me mataka kana table tolia no mais tango da makambo ikokisa maki le jour J Lazare kwa zaki mobola kei. Mais directement na bokonza likolo na maboko ya Abraham. Riche pa kanisa ki likolo mbongo zale akufa te. Bango kutu bakendenge noki. Po bakena biluka. Bazwa ka mbongo ya biluka luka. Ke mbongo ya biluka luka frères et sœurs. Matembele na kufa mwendo zolia tonda ne sengo. Moi 1000 francs 10 000 ozana ngo tonda ne sengo. Kwa mbiye moto azwa kozwa mingi te po yebite ndenge azwila kyango. Kolanda mouvement ya moto te bilanda landa te talela ya kola yoka kabino frères et sœurs Richard tombola mutubo mais okona Lazare na maboko Abraham na bokonza likolo tala Abraham akenda vanda na place na bokonza ya likolo Richard lobi nga passe boye Abraham pardon tinda Lazare atangisanga tali tanga mai Abraham lobi mes frères distance oyo na moto eza na kati ata tono ya mai ekokoma te ekokauka nyonso na nzela donc eza impossible. Voilà bokalkele siko distance mpo mai ekoma te soki ezalaki pembeni ekokoma bazomonana ta ndenge bamonanaka na likolo oyo basambelaka na solo bakende komonana place na nkembo na tata oyo basambelaka na mabe boko banomonana okuna ezalaki Philippe takomi kuna nga Thomas mais nini esalaki nga Nzambe pardon trop tard pardon kuna ezaka le sute nde ezaka na immigration so obongisi mikanda bien te ata oke na male ya mbongo ata pardon 1000 fois mamundele ya kolekisa yo te ndenge eza na royaume de cieux lukaka bokonza likolo eza lingomba ya ozwa kofuluka te non eza lingomba ya ozwa prospérité te non eza lingomba ya ozwa abondance te non
ayebi pe bien deuxième paramètre ndeko mosusu asalaki asali bazalaki courageux mbuta moto wana atondisi lupango mobimba badepo bachambre plein ya biloko pe asepeli molimo na ngai asepeli atonda lia na esengo navanda na ngai nasala lisu te ti suka na bomoi na ngai naliaka oyo nasi nasali asepeli makasi alobi ke wi akotikala kolia na butu mokolo mokili mokolo souffle ayi kozwa souffle na ye atiki nyonso amen libota yango wana botala baparametre wana me bato ya mokili bazomona nyonso wana te bakolanda bilukaluka bakoluka bisalasala batiela baninga bandimi tapis rouge batiela baninga bapochette blanche batiela baninga bilukaluka mpo bato bandokweya yayaya nakokende te nzambe aloba mpe satan aloba epa na nzambe ke nakokende te ese eza na pema nzambe so alobi kaka satan mpe atosaka me bandeko na kristo liloba bolandi eza liloba ye mpona abondance ya bien matériel te bien matériel nyonso zongisa nsima ekoya na mokano na ya yina moninga te mpo babien matériel yango ekotisi bokabwani na bafamille ekotisi bokabwani na mabota na baquartier babien matériel biloko nyonso mbongo biloko tu barichesse nyonso ya mokili yango wana ememeli bino baguerre bamboka ti na lelo RDC ezobouge bekobouge ezolongwa te mpo richesse etondi mingi bakotikaka bino ata mokolo moko te pasi na pasi botala bandeko na biso na este tous les jours boile na boile ce n'est pas possible mokili elandaka babien matériel esika bato baza na bien matériel ifo batia o miso yango wana mpe baisale kuluna ezotoka mpe kotoka eza na mokolo ebandaki me po esila lelo te nalobi te mokano na yawe ekokisama heureusement ke nkola batela bandimi ya liloba me bato bandika bazomona boile bovandika na ndako na kimia nyonso bokoti na bino bozwa envie bato te libanga na mire pour mire toboki bato bakoti mbeli papapa mbeli ezaki ya bilanga ekomi ya mitu ya bato c'est dommage mpona babien matériel mwana liloba landa liloba mpona bokebi nyonso luka kaka kimia na bandika nyonso luka kaka bolingo boboto na bandeko nyonso bovanda bonaka te ata bayini yo koyina te ata baluki yo koluka moninga te kozongisa mabe na mabe te sala kaka malamu mokola suka nkolo akosala un jour komona mboka na ya nga nazali awa wana besoin tosambela po azwa nyonso ya mokili me azanga lola ozwa libala ya bien me likolo ozanga tala baninga nde baokomisa bango bayimbwa mpona koluka mbongo tala nde baokomisa bango bakiwelewele kobalisa bango na bambwa mpo bazwa mbongo lobi omoni moto na mutuka munene aorule obi mukingandi moninga azwi oyebi pasi oyebi bwade bacheli ye oyebi minyoka komi na ngoyo akola mukago keleke na butu na cimetière yango na libota lingombo ibolanda kaka nzambe na bino bolanda kaka nzambe na bino bolingo na bino kosalisa na kosunga na kimia ezala bino nyonso bozalaka na kimia c'est vrai que belle lurette depuis tout ce temps là nous avons na quantité vous gardez quand même en harmonie parfaite vous gardez en temps malgré ma camamike vraiment sérénité beaucoup nango et ça on a notre plaisir moi quand que Dieu vous bénisse quand ça c'est là oh banda toleka ata mami suku peut-être mon pepeka muke lekibeko leka bon continue ndenge wana nkolo akosala na kati na moko na moko kotalela yawe na makambo nyonso zala na patience zala na beauté zala na tempérance zala na douceur nkolo akosala tosenge mpa na tata nzambe bomo etata mozasali ko na nsema toni mpe lukumpe nkembo na mboka na bule na bolingo no munene yawe nzambe bomo esikomi mosa mpona kotambulisa kokamba libota no siko mpona moko na kati na mboka Conchurch yawe nzambe bomo eza libota no siko mpona moko batimi ndai mpona kolila yo kolanda iloba kino suka ete ndai wana bazengolaka yango soki moke te butu moi bazali ofurwa yango mpona kolanda yo yawe nzambe bomo
tikete ukanisaka libota usungaka libota yokisa libota sisengo na biso pole longono tata etana liboso moko na moko tikete boboto no yika na kati na libota bondo tata mwana no santo yika na likolo yika na pekati na bango lindi sabzo yawo nzambe na bongo ina mayinyosa mabunga oyo moko na moko zo kometro nzambe na boboto nzambe na mawa ngoleza limunene tete boboto ne komela seko kimia ezakata bakona mnongo ya santo sal mokando tata eko kusama kata libota na kombo na Yesu Kristo na Nazareth na ngoya mo santo libela kino mona seko amen. Bodo na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci. Je vois beaucoup de sa grandeur. Merci. Le prophète Condé Polo Dominique. Toujours la tournée pastorale. Merci beaucoup. Toza le dimanche 7 mars 2022. Toujours tournée pastorale, il y a sa grandeur. Le prophète Condé Polo Dominique. Voilà, Toza qui va Church, Mimosa. Merci beaucoup, Banalo Bananzambe. Nibota, comme mon ami, à la prochaine. Merci beaucoup, Dani Boko. Merci. Problème, merci beaucoup. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.